Mabi Trésor, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, toye kolala, toye kolamuka, na ya kilikili, toye kolala kolamuka, na dossier, na situation, pe affaire concernant Putu Mabi Trésor. Ebele abatu déjà to mesana na biso kobenga kaka Putu Trésor, Trésor Putu, Putu Trésor, Trésor Putu, ebele abatu babenga ka bongo mingi balushwande balinga kotia Putu Mabi Trésor na système pe na ndenge moko ya somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na yelibino lisusu Putu Mabi Trésor, na yelibino lisusu ya Touré, oh ibela batu babengaka ya Touré, bande kunanga en tout cas makambo ezali kande na yebisaka bino. Nalobaka toujours et encore que non, soki ya koloba ezali, eza toujours et encore musala nanga ya koya epai na bino, pona koya kopanza nteke, soki pe ya koloba ezate, en tout cas comme d'habitude, na ovanda kimia. Na préféré nanga na lala. Eza bongo donc ce bon moninga, cela veut dire que makambo ezali. Lelo toye na dossier awa, toye na makambo awa concernant Putu Trésor la famille. En tout cas dossier ya makasi ezali, dossier ya kilikili eye kokota na bapokwa ya lelo. Dossier eza ndenge nini, makambo pe eza ndenge nini, nini surtout et encore ekomeli Trésor Putu. Avant na kokota na mozindo ya situation ya makambo yo nyonso ka ndenge ezokendaka ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, somme chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM. Et sans oublier leur tonton international, tonton Amos Kazadi. Sans oublier Madame Nazo Kazadi depuis quelque part na Afrique du Sud, na système moko ya kitoko pe ya malamu. Voilà. Lelo na yelibino dossier affaire Trésor Putu bandeko nanga, na yaki nanga kolala kolamuka na ya moto, na yaki nanga kolala kolamuka na ya koinda, na yaki nanga kolala kolamuka na makambo kande na yebisaka bino Kongo na biso ezangaka makambo te. Ebele ya batu bazomitu na Trésor Putu nini ekomeli ye. Avant na kota na mozindo na loba nyonso o na kolinga koloba la famille ekozala bien, tolanda nanu mwa video ya mukuse kaka ya Trésor Putu bandeko nanga. A partir ya video wana nga ya bino mama Étoile Lune Inès TV nazozonga sima pona koya kosala mwa analyse na biso kaka ndenge esengeli. Tolanda et on se retrouve juste après. À part Nzambi na mukili ndi to vivre. À part Nzambi. Nzamba ça rappelle à travers batu ya mukili. Nga Trésor Nzambi wa sala biso. Atinda papa na travers kia sunganga una mitalaka soki na kutana na ete na ba souffrance o nyonso ya bomwana ndi lelo nga pena okata machete na bato ba okanga ndi pe balakisa biso na ba molière to mona parce que
en vrai dire bato tout bakomi bakuluna surtout babiso totani ba classe en tel quoi babino non simba licheti. Et bon, Moïse Katumbi, dirigeant sportif. Na tuni aux questions, on a poto clôturer chapitre nae parce que oza kinwat. Oyebi na gisasa ne balobara sur Moïse Katumbi. Yem tabe sa bale à corrompre ba joueur, à corrompre ba arbitre, à corrompre ba dirigeant, ya championnat, ya fekofa, bale à Congo sur bébé zaye. Bala Congo soki bébé zaye. Mutu azwele Oyoka monte te maintenant oyoka monte te na yoka monte mutu awa na kin baloba bongo awa peut-être biso zalaka omoni ntango baanimosité ezali makasi entre Vita Mazembe wana on lui a tellement reproché des wana ekomi nakoloba ni ekomi ki fanatisme wana ba fanatique a vite ekomi ki fanatisme baolinga te tellement rivalité on isa baolinga mote. Mais yo Moïse Katumbi en tant que dirigeant sportif qu'est-ce qu'il a fait pour que Mazembe tant azongi en exil Torzoaim Romsous, je l'espère, j'ai déjà fait la demande. Je réitère la demande pour Toyamba Epena Parcours. Qu'est-ce qui a fait que Mazembe, tant qu'il a en exil en 2004, et gravir l'échelon, tiens comme aux titres. Ni ebana ozanga, tant qu'il a kin, enfin, Lubumbashi, beaucoup mis aux titres. Mbalamon peut bolandi si 2009-2010. D'abord, makambo nyonso ya kocha oyo ezalaki te yango te esalaki toza na réussite wana tout atya tout en place sérieux ekoti rigueur ekoti makambo nyonso ekomi bien kolia malamu oyo baplace de difficulté ezalaki nyonso ebongi babisa sikei makambo tout ebonga nzela moko tout ebongi. Tant nazolobaki nzamba tindela nga na nzela na ye moko président Moïse Poza nanga atindela nga moko te atindela bato tout abokolaka kanga te mna loba bongo so tali bato mosusu bampe balobaka ngo parce que so tali biso nyo à part nzambe na mokili nde tovivaka à part Nzambe. Nzamba ça rappelle à travers Batu, ya mukili. Nga trésor Nzambi ou asalabiso. Atinda papa na travers Kia sunganga. Una mitalaka. Soki na kutala na ete na ba souffrance o nyonso ya bomwana. Ndile longa pena okata machete na bato ba okanga. Depuis balakisa biso na ba Molière to mona parce que en vrai dire bato tout bakomi bakuluna surtout babiso totani ba classe en tel quoi babino non simba licheti. Et bon Moïse Katumbi, dirigeant sportif. Na tuni aux questions on a poto clôturer chapitre nae parce que oza kinwat oyebi na gisasa ne balobara sur Moïse Katumbi. Yem tabe sa bale à corrompre ba joueur, à corrompre ba arbitre, à corrompre ba dirigeant, ya championnat, ya fekofa, bale à Congo sur bébé zaye. Bala Congo soki bébé zaye. Mutu azwele oyoka monte te maintenant oyoka monte na yoka monte mutu awa na kin baloba bongo awa peut-être biso zalaka omoni ntango baanimosité ezali makasi entre Vita Mazembe wana on lui a tellement reproché des wana ekomi nakoloba ni ekomi ki fanatisme wana ba fanatique a vite ekomi ki fanatisme baolinga te tellement rivalité on isa baolinga mote. Mais yo Moïse Katumbi en tant que dirigeant sportif qu'est-ce qu'il a fait pour que Mazembe tant azongi en exil Torzoaim Romsous, je l'espère, j'ai déjà fait la demande. Je réitère la demande pour Toyamba Epena Parcours. Qu'est-ce qui a fait que Mazembe, tant qu'il a en exil en 2004, et gravir l'échelon, tiens comme aux titres. Ni ebana ozanga, tant qu'il a kin,
enfin Lubumbashi bokomi bozwi titre mbala mo mpe bolandisi 2009-2010. D'abord, makambo nyonso ya kotia oyo ezalaki te yango moto esalaki toza na réussite wana. Tout atia tout en place. Sérieux ekoti, rigueur ekoti, makambo nyonso ekomi bien, kolia malamu oyo baplace de difficulté ezalaki nyonso ebongi, babisa sikei makambo tout ebonga nzela moko, tout ebongi. Ntango nazolobaki nzambe atindela nga na nzela na ye moko mpo eza Moïse mpo azala na nga, atindela nga moko te, atindela bato tu abokolaka kaka nga te mpe nalobaka bongo. So otali bato mosusu bango mpe balobaka ngo parceke so otali biso nyonso abokolaka à part nzambe na mokili nde tovivaka, à part nzambe nzambe asalaka mpe à travers bato ya mokili. Nga trésor nzambe oyo asala biso atinda papa wana à travers ke asunganga mpona mitalaka soki nakutanaka na ye te na basouffrance oyo nyonso ya bomwana nde lelo nga mpe naokata machete na bato baokanga nde mpe balakisa biso na bamoliere oyo tomonaka parceke envoye die bato tu bakomi bakuluna surtout babiso totangi baklasse yango te lokola babino na osimba licheti. Et bon, Moïse Katumbi, dirigeant sportif. Na tuni yo question wana poto clôturer chapitre nae parce que oza kinwat. Oyebi na kisasa nde balobara sur Moïse Katumbi. Yem tabe bisa bale a corrompre ba joueur, a corrompre ba arbitre, a corrompre ba dirigeant, ya championnat, ya fekofa, bale ya Congo soke bébé ezaye. Bala Congo soke bébé ezaye. Mutu azwele oyoka ngona te mana oyoka ngote na yoka ngote mutu awa na kini baloba bongo awa peut-être biso ozalaka omoni ntango banimosité ezali makasi entre Vita Mazembe wana on lui a tellement reproché des wana ekomi nakoloba ni ekomi ki fanatisme wana fanatique à Vita ekomi ki fanatisme baolinga te tellement rivalité on isa baolinga ngote. Mais yo, Moïse Katumbi en tant que dirigeant sportif, qu'est-ce qu'il a fait pour que Mazembe, tant à zone in exil, Torzoaim Romsous, je l'espère, j'ai déjà fait la demande, je réitère la demande pour Toyambaye Pena Parcours. Qu'est-ce qui a fait que Mazembe, tant à zone in exil en 2004, et gravir l'échelon, tiens comment aux titres. Ni ebana ozanga, autant à zone in enfin Lubumbashi bokomi bozwi titre mbala mo mpe bolandisi 2009-2010. D'abord, makambo nyonso ya kotia oyo ezalaki te yango moto esalaki toza na réussite wana. Tout atia tout en place. Sérieux ekoti, rigueur ekoti, makambo nyonso ekomi bien, kolia malamu oyo baplace de difficulté ezalaki nyonso ebongi, babisa sikei makambo tout ebonga nzela moko, tout ebongi. Ntango nazolobaki nzambe atindela nga na nzela na ye moko mpo eza Moïse mpo azala na nga, atindela nga moko te, atindela bato tu abokolaka kaka nga te mpe nalobaka bongo. So otali bato mosusu bango mpe balobaka ngo parceke so otali biso nyonso abokolaka. Voilà, de retour, la famille Nabandi Ebela Batubiso Nyonso Touti Kolanda. Awa, trésor pour tout, à cœur ouvert, la famille. Kandenge Boutuko Yoka Awa. Bautuko Tuna Emituna concernant Ndenge a été se retrouver
na bale na makambo o balobaka sur Moïse Katumbi. Bon, tokotana na ebandeli, en tout cas kande na yebisaka bino toujours et encore ba émission nyonso presque na salaka pona Trésor Mputu na yebisaka bino toujours ke Trésor Mputu aza parmi ba joueur en mboka na biso oyo balakisaka penza simplicité ya makasi na kati na bango ya lelo oyo na kimokili ya lelo kande na yebisaka bino kande toyebi eza te ke no mama Étoile nde asala constant te. La plupart ya bato na bandi basala constant. Mokili ya lelo c'est comme si bato nyonso babotama toujours na bafamille moko eza riche. Bato nyonso lelo o batanga na ba o penza yo moko osolola na ye otali penza ke na mutu na ye c'est zéro. Mais akoya koyebisa yo combien asilisa ba université, combien atanga. Toyebi biso nyonso ke kotanga koloba français, cela ne veut pas dire que non mutu atanga, mais intelligence yango déterminaka ke mutu oyo atanga mutu oyo atanga te. C'est comme ça. Alors na kilelo na monde ya lelo surtout bandeko na biso oyo baza libanda mboka baza na complexe ya makasi. Ata soki atanga te omonaka natanga nga boye mais en réalité boye koyebaka ke no mutu oyo atikala kotanga te. Lelo Trésor Mputu aye koloba a makambo na ye ke soki akutanaki na Moïse Katumbi te ayebi te alingaki asukela wapi. Eza premièrement grâce ya Nzambe, à reconnaître penza grâce ya Nzambe, à reconnaître pe bolingo ya Nzambe. Mais quand toyebi biso nyonso Nzambe utilisaka toujours bato. Soki Nzambe alingi apambola yo eza te ke no bénédiction wana kozalaka oza na ndako yo wana mosala déjà eyete. Nzambe utilisaka toujours bato. Moko boye ezo salema kotisa demande d'emploi okotisi omoni pe na mosala bazwi yo ezalaka bongo. Donc ba grâce ya Nzambe utilisaka toujours bato. Selon Trésor Mputu alobi soki Nzambe te, soki Nzambe utilisaki Moïse Katumbi te, mais na minute oyo selon lui alobi ke ayebi te place nini alingaki asukela, ayebi te bisika nini alingaki asukela. Mosusu ye pe alingaki azala kuluna kande to omona mikolo ekomi d'ailleurs somo koleka bakuluna na machette ekomi somo. Lelo o na Kinshasa ville ya Kinshasa ekomi kaka batu kobunga se kobunga batu bazomona na te omonaka ba communiquer par-ci par-là. Donc ye pe soki akutana na Moïse Katumbi te mais na minute oyo parmi batu o bakidnapaka batu mosusu ye pe alingaki azala la famille. Yango wana nga na yebisaka toujours batu na elobaka toujours et encore yo mutu ata lelo oyo ozana mwa musala moko boye songolo pakata etielaka yo biloko na mesa sepela. Ezana batu mosusu tellement balingaka na bango ko se plaindre na tout dans leur vie. Donc omona ata na makambo oyo ba mosusu bazo rêver yango mais ya azanango omona kaka zo se plaindre. Bo sepelaka bo sepelaka po Nzambe asaleli yo grâce ata na mwa musala oyo zanango ya de ces personnes oyo bazoluka musala oyo zanango ba mosusu bazolukaka yango matin midi soir batikala kozwa yango te, mais yo par la grâce de Dieu ozwi yango. Alors eza toujours important plutôt kokumisaka Nzambe. Na deuxième chose deuxième question plutôt o bautaki ko poser Trésor Mputu pona concernant Moïse Katumbi keno ye mutu abebisi bale emataki ekitaki bino moko boyebi déjà ezalaka moi bitumba entre le Kinois et le Katangé. Bakinois bakoya koyebisa bino keno biso nde toyebi, Bakatangé pe bakoya koyebisa bino keno biso nde totanga. Donc ezalaka bongo bitumba bakinois na balushwa na Bakatangé ezalaka somo kosakana te. Alors selon batu balobi balobaka toujours que non Moïse Katumbi ye mutu ayaki kobebisa makambo ya bale mataki ekitaki bouti koyalanda bino moko Trésor Mputu oyo auti koloba concernant makambo ya bale wana. La famille kande na lobaka toujours boyebi biso ba congolais eloko pe bomaka biso ba congolais ezake tolingaka pe ko se plaindre bakasi. Biso ba congolais soki ozana motema te ya kosunga na Congo okoki kokima. Pourquoi? Parce que
c'est comme si biso ba congolais na minoko na biso ezalaka kaka ko se plaindre na ko se plaindre. Na kopesa ka exemple neti ba biso o to sala ba émission. La famille tozalaka a okomona otie titre na yo ya solo ya makambo o ozobetela lisolo. Me bato kotala baza wapi? Bato bakoya kotala te. Na ba o ba s'abona epai na yo parce que ba moni déjà titre ba comprendre makambo oyo ozoloba. Je m'excuse. Ba olinga kokota na mozindo te ke non. Ah maman oyo titre lobi boye. Tokota nanu peut-être eza na makambo mosusu bien que tozoyoka yoka ba rumeur. Tokota nanu tokende kokoyoka makambo azoloba. Ba kokota te. Il y a de ces vidéos on a sala ba émission na tia ba titre normal. Mais au moins na bato ko kotala ba zalaka te. Mais soki otieka ba titre ya songi directement vous allez voir combien bato bazoya siko koya na bango wana ekozalaka koya kofinga. Koya moko ya koya kofinga, ya koya kochola. Donc là vous comprenez au moins que bobino bozoya awa pona songi. Tango batielaka bino ba titre solo boyaka te. Donc wana eza penza et encore comportement o ngana mona epa ya ba congolais. Comportement penza o ngana mona epa ya biso ba congolais. Tozaka batu moko to apresiaka te. Toza batu moko tolingi na biso songi siko na songi o biso tolingaka batu ba remarquer te ke no tolingaka songi. Tolingaka songi batu ba yeba te. Na dossier Moïse Katumbi, ngana mona kananga bisika o Moïse Katumbi abebisa bale na Congo na biso. Chaque président tozalaki na président président ya Saint-Éloi ezalaki nani Nazem. Ba président bazalaki moi ebele kili. Donc ezo dépendre quand na président soki beye président za na ba moyen na ye, cela veut dire que équipe na ye pe ekende liboso. Soki président yo poni ozala président mais ozana eloko te ozala pasi pe mawa. Ba joueur na yo bakobanda telengana, ba joueur na yo bakozala banzala. Eza bongo, eza te ke non aye ko bebisa non. Biso ba congolais tozaka batu moko na minoko na biso ezalaka ka biloko ya mabende ebimaka. Bino moko botala ka ba joueur na biso awa ya ba léopard. Tango bakotaki na CAN awa. Combien ya batu bayaki kokoloba mabe ko modire ba léopard ke bakozwa te. Olebo sepela équipe na biso pe ekoti kuna Nzambe sunga biso ata nini talaka bitumba na mboka na biso batu baza kokufa ata oyo eya ko changer eya ko pesa esengo. Mais les gens se permettent ya koya kolobaka mabe kolakelaka équipe nationale mabe. Koya kolakelango mabe. Mosusu nga na mitunaka Congo o tozalaka. Ezalaka na batu o mitu esalaka to eza Congo moko mitu ya batu esalaka te. Po ce n'est pas possible. Boyebi ke eza na ba live o nga moko na vanda na ba TikTok wana mutu osala live pona koya kolakela nini ba léopard mabe. Tozo mitu na biso moko tolobi Nzambe o penza eza nini. Pays ya ndenge nini oyo bomona ta évolution ezoya na nzela na bino mais olieke batu mosusu basepela bango bazomipesa po wana ya koyaka balobaka mabe pona équipe nationale na bango. Équipe oyo ya koloba keno lelo oyo eganye lelo oyo ezui bosepeli pe mais bazoya kolakelaka ngo mabe. Ezosalaka pasi pe mawa. Pasi penza pona biso ba congolais. Yango balobaka toujours ennemi ya congolais azaka congolais na ba pays mosusu oyo tomona biso nyonso ba Nigérien awa. Tokoloba te ke no baza bato baza mindele te. Ba Nigeria baza bato mwindu netika ba biso baliaka pe fufu netika ndenge biso toliaka fufu. Ba biloko na bango o baliaka ezalaka ka neti biloko na biso o toliaka. Mais bino moko bomona équipe na bango tango ezobeta. Façon natikala nga na zalaka na vandaka mingi na ba Nigérien. Na salaka pe na ba Nigérien mosusu. Na kotaka église moko na ba Nigérien mais il faut voir combien babandaki ko soutenir ba équipe na bango. Combien bazalaki toujours sima ya ba équipe na bango ba soutenaka ba équipe na bango à 100%. Mais ce n'est pas le cas. C'était pas le cas avec nous les Congolais. Biso ba Congolais malamu to ya kolakela pays na biso national mabe bakofinga baboketu ba mosusu kuna jour oyo équipe na biso ezalaki éliminé tala ba Congolais koseka. Donc pona bango bamoni yango feti.
olie boyaka bolela, olie esala bino pasi pe mawa, mais bino bozomi pesa courage wana ya kolinga boya pe koseka na miso ya bato. O mboka nini? Mboka moko eza ata na sens ya kozala na motema te. Mboka moko bozoyoka ta pasi ya pays na bino te. Ezosalaka pasi bandeko na nga. Babilo mosusu esalaka ka pasi na yebi te. En tout cas, soki tokoki koloba na Congo na biso makambo esalemaka, mosusu ebandisaka. Boyebi ke ekomi kosala na somo. Ozokende bipai batuni yo nationalité na yo ozana no komi kotatone. Naloba nani? Pourquoi? Parce que nationalité na biso ekomi kopesa somo. Ekomi penza kopesa somo. Imaginez soki lelo ba ivoirien bakomi kobenga biso bazotuna mama siko na Congo na bino ezalaka nini? Pourquoi bino na pays na bino ezalaka kaka batu baya kofinga na ba réseaux sociaux na basololaka te?